Ouais, balandia FMTV, Fondation Maloua, que Dieu vous bénisse. Kolo mukili oya pesibiso pema tukutanisi sur lelo, car on est tout le barato ça en 2022. Donc on a ngai ni ntongtolo balelwa. Là on a remarqué le moko no baraki. Pourquoi yo te car lokola baninga mais biloko na yo batu ba double rango ba kesombe la baninga. Landanga bien. Donc on nga. Soko yebite ko lo banon oyo libabeni komelinga pourquoi nga na treka biloko ya baninga si la ravin ngai. Pourquoi nga so to tuzine baninga mapa oyo nga kutu ya moto etulaka ba préfère ba suma tam suma pa oyo lala. Pourquoi nga so na sasi restaurant bandim bakilie bakimaka nga bakendaka mingi na malewa baninga comme si na problème. Non. Problème ezanine. Nandanga très bien. Soko yebite ko no talisa na ba o baluba biloba loba o ba bloquer yo famille et pandité. Dikambeza boy. Est-ce que oyebi ke likolo ya 1000 francs plein malewa okozwa pe typhoïde oyo pe si le commune ba $400. Est-ce que oyebi ke likolo ya mapa ya 200 okozwa pe typhoïde kaka ona zolo bana nini ngina luba mama landanga bien ndeko nanga nyoso tekaka soki zo sala mumbongo moko ya kuteke eloko ya liboso 1 signe liboso fozala na moi propriété oyo ko attirer batu ba mona ndengo zaleli po ba pusa na basomba eloko nini ozoteka nangina loba nini modèle ya kotandela mapa na yo foza na bassin moko ya propre na zolo bango clair ata ya kala me ba mona ki eza finika mi na sachet on a pe soki client yo ko pona mapa ndena mona ki na quartier mama moko le na mapa soka kitisi batu bazo somba ozo mona ke pina biso pe ba congolais excès de difficulté en zala ozo mona mutu abi ke tous les lipa basala ngona grand moko remarquer mutu pa pona lipa moko pesi 200 ou 500. Il faut tomber la trompe non ma pour dire mtazo bongisa milangi na casier wana zo clanet zo classer ba milangi ti oh yonde ya bien et puis asimi ba mikokoli ata 6 ça va pour na moko or avo ya osomba lipa wana tantôt longola ki mona miyoyo okipaki to pangsika na liputa etika ba trace tantôt yo moko kwanza ki côté ba kwanza ka wana et longwe bien te etika oye na ba no vérité makama mama na lo pesa ba piste clé ba to ba yebi civisme o ba yebi propriété tango ko tala ndengo poni mapa liboso mona kokosa na so mana no secret na zoko ya akimiyo akio pona lipa mutu mususu ona zo bisa bino bopesa nga matoi très bien na boité difficulté zande bolo baka ayum to ko changer ngo est-ce que pasa ngi bandi lelo non na zo kenda na zo beta c'était na makamba mike oko remarquer yo moteki eloko et lambo latina ne zo dégager solo oyo na mutoki to ya mulunge to na ebina lo banini te ozo tekela batu malewa lutu ya malewa ozo kanga na sachet moko tekela ko tie sachet ngolo ko le poli on dirait na bina lobate sani ozo tekela ba client mais so tandeli marchandise no ko teka biloko ko lia ba client mususu batali na misu ba ko bisa o teke o eza salité akokosa ka nazo ya yo ko kama na teka ka te nazo tulisa non il faut à la propre comment ozo tekela ko lokola mapa sukali biloko moko kana o bateka kwana ba Thompson ya kokalinga ou bien ba Cabri to banini kirdan yo moteke simbi nzete ya kirdan obi ke kirdan olongolongo na munoko ozo neti otika kirdan na munoko muke osimbi ozo tekela mutazo ko somba lokola chelanga loso chelanga fufu chelanga lipa mais ozo mona ke osimbi kirda na munoko moko simbi yango mais ozo kengela mutu nguba sucre ou bien ça déjà salité excès de romona déjà na salité mine wana osimba na maboka potekela mutu sa osukola maboko non babiloko wana tout et puis elamba na olati ezo ekateke mutu ko ya popusa na tasombele loko zoteka tout wana joa carole ozo tekela batu eloko na bana pembeni mususu miyoyo mususu boye ozo longoli otie kuna mama na oloba bino makama mike oyo bo pesi privilège boko selika envoûtement o blocage soki ke pa ba passer oyo baza pressé na habiter soki bakanitaka nini kaka nyonso komela ngoka satan oyo eza envoûtement loko zoteka te to chao maboko ndeni quartier fandi eza na ba lien c'est que fait loko bandi mombongo na quartier na lupango wana balingi yo te ke bana mutu tali bino ba diviser bo ebika ko diviser bo reparate ka ko bebisa miso wana or loko zo bo misabiso eza nini propriété manque oko remarquer place ozotekela biloko oko combattre kaka na salito na utiki oko remarquer mama azotambwisa babinini mama na oloba makambo par amour ndeko nanga na mabala mobala boya ko lia biloko ndako à partir ya comment mobali na yo biloko ko lio chelie maya cantine basikolaka nango wese
oh kutu mobali no avabi mamkolwana amona ki yango ndenge bazolongela mwana nya na cantine wana akangi kutu couleur cantine yango ya bleu to ya viande mo remarquer mobali na yo afai na lopango bofelo kwa ba locataire bokoma kwa famille mai maboko cantine ngonde zokota na sokola maboko so bala réclamer tin yelanga te mama ina sani be na kopo mona so o te yimto bandi so ngo lelo bino basi wana be malo babolobaka o remarquer o yambi ba paya pana yo bangi ba lia ba boy ko lia pourquoi modèle ba monelio na salité na yo wana ya makamna zoloba non ndakwa te za ne bonga ya pamba mama tiango propre na zoloba no vérité okoza ni lamba moko to mibale o sokoli moko olati moko linga ki lambeza la propre ana zoloba so comprendre ngana zo pesa ba piste clé tanti nanga yo zoluka libala nazo tula mikolo ndenge nini non propriété et sengo za na bilamba dizité propriété sengo za la minité bilo musubola takana mutono bo tiaka soki o câble nanga ya $100 o sombaki $100 et mo so la tiango mo mingi est ce que bi dégagera mo muke il faut za na ba kisi mo ba tiaka ba pompara ba sikola ka mutu pona boy na so ba bima ka mikie mususu pe ndeko nanga ba auto benga rablu na nini ba masasamba oui masasamba ba pole megawana umata bisi bo liboso batu na bisi otomboli penda bo na mutafa na so sentir que oh nan ndeko nanga biloko wana to esisa ka valeur ya kibomoto na zolo ba na vérité kibomoto basomba kate zanga nyoso tika na dignité parti oza na mbongo te oza penda na rien mais modèle tchelika propre muto sentir que tin muto za quelqu'un mokoza pe na mbongo tellement salité l'équipe tout ko mbongo lokwa neti mbongo akisi ofeza kinaka na nganga non oyebi ki kozali boso ba okoloba pona kisi ya minu eza combien na boy ko tanga pona pesa publicité ba kisi muso eza ba 500 francs muso eza ba 2000 francs muso ba 1500 oko remarquer ko mela 5 bouteilles ya masanga mais pona ko somba kisi ya minu ozanga ozo senga petit mo bolomka na tongo songa ki de classe osenga ki lokwa neti petit na ngandeni boru wana ozo tuna kisi ya minu boru wana tango moni pe et puis o mono zo ki no senga ngo na brosse no mo ko la presser mo ko mo ndo ki de cop bo pour se be bu presse bukani brosse za soki 200 francs soki 500 somba kate ondimo tikala na brosse eteni o unika ona tango lokwa nganga na kisa ko senga pe chaka mukia ko chebele chaka mukia po moni ke ngesi la o finir ko lokwa neti ini mo ali mais na pourquoi yum to ko saba tapasha ndeko nanga est-ce que mama kambwa boy nzambe penza ko pambola yo nzoto apesa yo olingi ko tiela ngo propriété te nzoto no yo ko tambusa journée mobimba ero ucho ye poke nenan ko sukola ta ko pesa olonga ta na tambola ki mingi mutokeza nanga avant que de vendre ta neske to mela masanga na bar na kenda ta na sokola na koma propre si mana que de fanda pona ko dégager ma bête bosa ba ninga ta nzo sombela bango masanga ba ko kumisanga ba yo ka solo mapeka ndenge dégager te pop nimsilo ko ba biso ba tabasolo mapeka to za ebele rien okobi mali boso bat okolobebi ki okoloba ba ko yoka yo pembe no beta mtulisono est-ce que ko sukola ta muno côté na lo ba makambo mikem o mali ba biloko wana eza manque ya respect ici ça ba tu ba valeur ko mona ba tu ba kimaka yo o remarquer ko lambelo ko balinga ko lia te mutandima za nanzala maboy ko lia yo mutako ya ko tala yo muno so ko ya ko fana so kanda ko ko nkele o mona mutafandi ofandi bo embi mo pe mo ko brisa ko teli yo na lero so pese kiti no so mo do bongisa tala komba kuna te simba ko te o tala le gra kuna o mona musupenda bo baninya bana mikepe mususo ko mona bo po penza ya nya ba finika lo ko kifunda fufu ba chana coin na bandinza teti ba mona ka su butu te pokwa te tu wana ozo sentir que le pango moko lo ko nkele babilo ko na tu to boite difficulté za mbongo ezate mais propriété pona ko sala ngo eza pasite même pompe na bine bimarate que ne to comme pas ba voisin maman nanga na so vérité ebele mibali ba kimi bino kana propriété ebele abasi ba kimi bino mibali ka pona propriété ozaka no na mbongo ayaka kutu po chino mais pona ko fa na libala jamais okosola na mwasi bozo sola minu nyoso ba mbeka donc ozotikela okoloba awe ozoka penani ti toilette ndezo bima na muno kwao na so ba no makama miketala na lo ba bino makamo so yo kinga mon frère ma sœur tout wana na zo ba bino clair okotelema bo mona bo coupo la otikela kono na pokwa wana okomona mutu responsable mais coupa tike no na pokwa na single wana ndiko nanga single za combien na tombola senge na elongwa couleur pembe et comme le chocolat et puis soko la tiango bo bimi na couper mo be na position ko fandela ndeko nanga biloko musibo pesa nzoto dignité au fin na lupango o bana mike baza ebele to boite foza na culture mindele mais mindele mingi simba na poto wana Afrique za kapenda mo yo yebi na ba fimba bana no age no bazali yo mukolo ko fanda tolo polele o tombola mapeka bo ba mona ka epi o kata masasa mbate o tika ngo ko azamba mo be ba chaki fundelo ko zoleka ne bale biloko mususu wana ozotala o mutu nini tamba tu batala ko wana yo kan soka bakumisa ka pa batelo ba peso mbote ba kamwa kande yo
ainsi vu que auti wapi même makaku na zamba ko sala boité babino musito lo bato lo baté ndeko nanga na zone bino clair oui makamu susu maman cause la soin n'est pas dit que la cali coller éponge ou la même na kitikwala propriété bana ba cause la 6 7 tala kaler ni mobala ko yato ba pa ba ko ya mama tout ka cause la ka propre o ko mona mwana mususu mama zolongola nye sans savon dans le bien sans savon le quoi la mesana asimbika be paka alati simwan o mona pe biso ba to yeba kate maman parce que ne teka nguba libanda yoko yo sombi nguba ozoka nzoka ba nzinzinde ba ko sala salito benga na ba nzinzo kande lo boko mama na sokoli mwana nye sans savon na ba crèche on écoute na si ya santé yoko ti santé ko lia bien c'est un tebi simba mama ba ko utina ba batu ba bok tala na zone ba makambo par amour mutu mutu so ko mona yemo ko kolonzo to pa kende ko sukola ana 20 000 francs na poche 10 000 mais azo senga mutazo kwa bilamba ndambo a clean acha na mutilo kwa chapeau pap siko ndambo atilo ko dusko na kantine munene ko banda kote nini soko bwaki manyese kwe o mona technique ko sukola pe kale mais mutakundu sa tapage na poka babwaki na baba ye ndeko nanga bilo musito osala ko likanganga yango moni mapambole belezo kima biso nbale nzamba yebi putala ko pambola mane pas ko prier ko sambela ezana bon numéro 1 pour nos engagement ko kota lola to sanzambo ni oya sengi pour éviter lui ko secteur brisque mais makamusu ya mukilo ko pambola masao sambela penza mais loko zana mukili nzamba libéré atteindre un état de conduite na ndenge nzoto pesa yo olingi yango e bela boningi banzoto na binote sote longana makambo salito ko mona penda yo elamba loko la tagi loba kumisio atelo e komi salité te yeba ke na ba col etika de ba sini moko boy na ba sama peka mama na loba ndeko na mwasi mobat na zolo ba no makambo clair ba yebisaka o te po ba banga kaka on diro ko mona ko ba manquer to ba ozo disposer batu to zaka cour ozo disposer batu o mona ka te batu yamba na ndako ba boya ko lia biloko na yo otuna kate pona nini basani banzungu ndengo modèle musuna malewa penzo soma suba client ba lekebele oya yeka yana ba côté basikoloka na sima baluko mona de tellement basikoloka basani koma fulu kwa couleur jaune pona ba même ades amoni ba client libanda ba o mona dimisika sani mitoto lela tout sani ka bimisi ajuka ilamba wana ya serviette alekisi likolo soko za motimbi lokola nga zwa sene nga fa ba chet o sentir que ba chelo lo sono ma desu mais ça les ont dégagé sur landunda comme si na premier tour ezana manka o sentir que ba sukolo na ndenga bien te pourquoi biloko aboye ndema o zana restaurant ba to ebele ba sani eza ona mais ba savon ezate linuka kalotika na savon de so ba pona ko pesa ba client tout ozolo ba oyo on a so no vérité besoin disposer ba ninga bokozana kacha ndaku na mobile moko remarquer biloko mususa mike mama nanga bando lambaki na moi sola milinge vaino na nzoto orokende ko sukola ocha propre que no papa linga ya ba ebite ata o mesena mobile ya on mutuma si mobile ko langa na ebite ko va na mwasi ale aza mal propre en tout cas et aussi mbate na ebisaka bino ninga ya mona ndana zananga na mwasi ko achel po cheli ndenga za wana atala inera linga bima kende ko pisse akotala kitalatala ajutir ici atie azumani nyabeni po ebike na kukuta na marché omona cheli soka dana bano fait kolamba ya cheli atala na lupango cheli aza soka zolamba ta ndunda samusuni o sentika que non mais banzungu na basani na mbabulizo to sai pourquoi o apenda ndunda o sentir que poso senga o lambi soso mais poso senga muto lambi ndunda pourquoi elambeli différent na ya bino base babala ozana banu lambi soso mais o mona de tokele soso na moto po bela na bana bino makamba mike maman tout court frère na zo makamba mike soin et les kinyos makamusu bazo bengano na musala po mal proprié makamusu bazo bengano bisike bele osaka propriété recevoir to bete musala sala ka to toka et la mozo ke nona tongo batu ba ko matebele po ba mona yo ato zanga ba bokilo ato kufela batu bima ko na bombe sala quand même na propre ndeko nanga elamba ko sana ngo ki recevoir yango wana ndeko olati jamais même mécanicien to bete teni osali la yango wana mukolo moko zo ngata mko kende samedi bo dimanche dinisa ngona clean ela la tana tongo tandi ate ko longwa couleur te pese mesana sa couleur ba mafuta ne noir mais quand même sans sur un client a sentir que muto a quand même propre ah na lo banazo na bino par amour ndeko nanga to changer ba habitude na quartier to fandi yo moko pena matiti libosa lo pango polongola l'état nana obela malaria l'état obeyo babilo ko na tout okota le pango mususu bwe wese libanda babongisa ba caro propre esthétique ba TV ba tiana ba bar senga bango toilette ondima te basi kitoko mibali kitoko baso bimana na bilamba cher toilette na bango e boucha
yana batolete mususu soko koti na tour na yo tango ko bima ba ko tala yondo memi charge batu nyonso basumbaki na moi ondondo dimiseli bango puta pourquoi biloko aboy est-ce que on a oloba wana pourquoi na RDC tokoza na système tokosenga changement kana ba konzi bino moko nanu bakolo nzoto na ba psika toza tokosa changement te ndeko nanga yo moko kolo yo kisi ya minu pona konika combien ozoka bambongo rien comment nzamba kotina mapambole landa yo ngombo za malproprié talaka ndenge ozo vivre wana omona yo moko ke bilamba na onyoso po sukolozela kapende koma ti suko repetango 3 fois 4 fois 5 fois nde mukolo musu bando 5 bando sukola nde omona kutu bilamba musu chaka na clean ezo boya na kolonga po tellement tikango salité kangami comme magugu nazo beno makambu bien yo kanga très bien ndeko nanga nazo makambu na pete tanti nanga na ba chaque fois to zana mbongo te zazo ezana matiti bateka ngoli nzanza 300 tchanga avec mesure frère bilamba na tomboler ba 500 feza tale belé nazo peso conseil sérieux surtout tango o mona ba bokilo na ote na boité air ya cop la tandengo la takana na boité ba mapapa banini air moko beso moni cop vide ndeko nanga zalaka na temps ko respecter yo moko pa peso valeur mutu mususa ko za dignité na ote soki moko pesi dignité valeur te ndeko nanga okomi sambu isa pambo zo kambongo mosi la valeur na mona pe na voiture mutu na kati ya voiture tali voiture kitoko fungola na kati ba manza ba milinga masanga mela tika voiture salité alumba komba ba kitite ya nini te ozo mwana se ozo ba ko kanselo misala molili pamba nzo ngande mal proprié ndeko nanga atretie c'est quoi atretie za nini ndako na opesa ko pesa maladi sa otuna batu misusu na bela kaka oleka salité okobenda yo kombaka na buto bimisa rappel libanda to tcha ngona ba point loka ba mazita et comme na tongo obosa ni poke na ba cop otiki na poko ko ya ndenge moko komanda ba ninge zaka propre mais ça na ba kiti tebe mais faux ndeko nanga na loba wa ona belika ka propriété bo changer mentalité ndeko nanga vraiment ne bina lobate na ba barabara to fandi omoni ke ne porto ko bwaka mabanga mi balobe zelo po bwaka le quoi ba kamele ka ko sala te mais c'est liboso pa na yo ce que bébé érosion yenda bando bukana ndako banane okoya ya bino tout wana boyebité ndeko nanga to bongisa ezana ba soda na mona ba tene ba roulage bo tchakango propre ndeko nanga boti na bino pa ba cirage eza combien pona ko tcha bimaka na nzela quand même ata l'état futaka malamu te mais ba mona kita muta malunga zaliao et quoi tirer ba tumingi ba sepa no pe ba likolo makamu susa partir la propriété vraiment ce que l'homme qui la zone tende to kutani ba la sima a tozana FM TV Fondation Malou Wakande Turobakawa nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre vraiment numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 vraiment boutique la malamu que Dieu vous bénisse.